Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyoso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukula lelo. Ngandi kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na ye vraiment to solo la ka mwa lisolo moko ya mukie. Ndeko na moko ya mwasi ka na mboka na nga ya Allemagne. Awa bengi nga lobi Mama Bijou d'or mekana nu kosolo la likambu oyo na lingaka na yeba eske motema mabe babota makana ngo ou bien babota makana motema mabe ou bien muto akomaka motema mabe. Merci beaucoup na mutu nyoso tu oza na ligne sikoyo. Mama Bijou d'or na kolinga ba commentaire na bino to mekana ni kosolo la lisolo o parce que ngamoko Mama Bijou d'or pe tangu ndeko atuninga question wana nazangi loko ko répondre ye pona motema mabe eza na ba façon ebele ya mwana toye kosolola yango na journée ya lelo. Commentaire na yo ndeko ozo talanga ekosala nga bien pour la Mama Bijou d'or nga pena apprendre nga pena zwa quelque chose na lisolo o naza kobeta na beta ka masolo pona esunga nga moko lisusu esunga pe batu o bakotala biso. Merci beaucoup na abonné na nga nde bopesa Mama Bijou d'or confiance nde s'abonner na Bidor TV nde continuer à s'abonner na Bidor TV. Merci na encouragement na bino, merci na ba commentaire na bino na lobaso okuta na vidéo na nga kotika boete tela nga j'aime commenter pour na epesa Mama Bijou d'or makasi epesa Mama Bijou d'or posa ya ko beta lisusu lisolo vidéo oyo avant obima kotika boete tela nga j'aime telanga commentaire selon lisolo o Mama Bijou d'or ayi ko betela bino na journée à lelo. Babonné na nga bo umela Mama Bijou d'or na lobaki bokoza la journée de si boko tika la koza la journée de si parce que à la kati ya Bijou d'or to sala ka nyonso. Mama Bijou d'or azana émission na ye ya ba amser. Tam so kuta na vidéo na ngamba la liboso oyebi misala Mama Bijou d'or asala ate nazana émission na ngamba amser soko luka na o libala contacter Bidor TV na numéro na nga ebi mapeka na kati ya ba vidéo awa na numéro o eza na se contacter ngai salela nga vidéo solo la pesa contact numéro na yo moko ba pele eza ya yo émission eza ya Mama Bijou d'or nazana émission na nga ya promotion ya ba star ozala na yo star. Contactez Mama Bijou d'or na kosaela yo promotion na yo na kosaela yo promotion ya eloko na yo oza na boutique oza na nini oza na besoin de publicité luka Bidor TV na kosaela yo publicité et puis okozala journée d'ici. Mama Bijou d'or alambaka Mama Bijou d'or atia information zo lekala Congo Mama Bijou d'or asala makambo ebele Mama Bijou d'or na tia biloko kaka yanga mokote na kokipe kotia eloko ya yo mutu oyo zo talangai Mama Bijou d'or na senga na ngambongo te na loba au moins soki ko déplacer nga ndoko zwanga en charge mais soki ko déplacer nga te soko kotindela nga vidéo lobi Mama Bijou d'or zwa moi image o bwaka la kati ya Bidor TV na koyamba vidéo wana na kotia la kati ya Bidor TV. Mama Bijou d'or aboya ka ba polémique avant na tia vidéo na yo na ko étudier soki za vidéo ya ba polémique te tam se za yango ya publicité na yo pourquoi pas na tia parce que Bidor TV nde makambo chaîne o eza ya biso nyonso. Mama Bijou d'or na sala émission na chaque vendredi auto solo la ka vendredi na 20h30 bozala kawana ebele pona Mama Bijou d'or so nazo mona bino ndenge boza siko ebele liboso nanga so nazo mona bino ezo pesa Mama Bijou d'or makasi pona kobeta lisolo oyo akobeta. Mama Bijou d'or to sambelaka elongo na baninga oyo ekambami na ndeko na biso ya mama na biso ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Bea to sambelaka chaque dimanche na 19h. Bozalaka wana dimanche nyonso poto yoke eloko nini ndeko na biso ya mwasi akomemela biso parce que balobi sanza be vraiment mobulu. Donc Mama Bijou d'or na yebike na pesaka toujours batu merci ba o ba soutenir nga na robanda na kopesa ba copine nanga ba copine nga bo soutenir nga la musala nanga la ba partage na ngai na ba partage ya ba vidéo. Moi conseil boutique rangate na moni Mama Magie na Belgique na moni Mama Jolie na Belgique na moni Bijou la Blanche na Congo merci na ba soutien na bino na moni pe groupe na moko ya Fondation Bidor TV boze belé na kati na pesi bino tout ba merci na moni ba Mama Emily na moni ba Mama Meje na moni ba Mama Bea na moni ba Mama Chantal na moni ba Mama Yvette na Hollande na moni Papa Serge na moni Mama Pelagie na Congo na moni ba ndeko ebele ba misusu na tangi ba kombote bolimbisi parce que eza vidéo
Merci beaucoup nande bopesinga confiance ya ko travailler nanga to mekala ko sunga bota na lutala oeza epa ya mama Bijou to meka ko aider balobi loboko o epesaka loboko epesaka ezangaka jamais et puis loboko soki epesi mususu ekoyeba te donc to meka ko sunga to meka ko salisa babola to meka ko salisa ba orphelin to meka ko salisa bakoka donc parce que soki toza ko salisa nde ba porte nyonso to o ezaki ya kokangama ekofungwama mama Bijou donc siko vraiment na ye na kati ya lisolo nanga ezali toza ko solola to meka ko yeba nanu motema mabe babota makanango ou bien bazwakango na mokili mama Bijou donc na koloba eza na 3 parties o na ko kata yango motema mabe ya kobotama ekoki kozala ndenge nini oza na ona nyonso mais oza motema mabe ozangi bana te ozangi libala te ozangi mbongo te oza vraiment na tout parce que ezala mutu mususu na mokili nzamba pambolaka ye na nyonso ozomona eloko nini oyo ozanga te mais oza motema mabe wana toyi koloba nini motema mabe ya kobotama cousine nanga moko boye naki bazaki na tantine na bango moko boye na ma campagne azaki na mbongo ebele tantine na bango wana azaki na bana azaki na libala azalaki na nyonso o na mokili tolobaka ke vanité de vanité mais azalaki nango tanti wana abandaki kosala nini tanti wana abandaki kozala kaka na biloko na ye moko na ya bana na ye nde ya kitoko nde ya lix nde ya alimentation batu nyonso to bana bandeko banani bovanda na ndako wana boza na droit kolia biloko wana te kaka soki amoni date epsili biloko ebebi nde abimiseli bino apesi bino bolia wala sikona kokoloba nini ezaki motema mabe ya kobotama parce que azo manke eloko te tokei nanu tozongi nanu mwasi mamuke ngana yo toyebi pete eloko nini o ekomisa ye motema mabe mutu mususu pa kokozala za na ye na nyonso o mama Bijou alobi mais tellement bakuya mokili eleka ekomisa mutu motema mabe bon tuna mama Bijou neti kuni ne koko komisa mutu motema mabe bakuya koko komisa mutu motema mabe ezali ozalaki na libala na yo oyambaka n'importe quel mutu na kati ya ndaku na kati ya ndaku na yo oyambita mususu camarade oyambita mususu cousine oyambita mususu soki nani na kati ya ndaku akomi kobima na mobali na yo o wana pe koyi kobebisa yo motema okoyi kokoma komefie na batu parce que déjà ozwi déjà coup wana tokoloba nini tokoloba ke ozalaki na motema mabe ya kobotama te avec makambu oyo vivre makambu oyo komi ko vivre ou bien makambu oyo yo so vivra et commission motema mabe ozalaki na yo ozalaka na yo ta mususu mutu osalisaka na yo batu osalisi ta mususu mutu moko boye après na retour azongiseli yo mabe tango apesi yo retour ya mabe okomi ko méfier ta mususu na batu nyonso tout parce que osalaki likambo moko boye mutu alakisi yo face ya mabe ekoki pe kokomisa mutu motema mabe ozalaka na yo na poto ozalaki ta mususu yo moko lobi bon nasalaka nga moko na poto nafandaka boye mabe sikala banda kobengisa ta mususu batu obandi kobengisa batu ta mususu na Afrique obamema bango baya na poto bandeko mingi bazotala nga baza na ka oyo bato ngo babandi koya bato ngo babalukeli yo eske okozwa courage obengisa so bato mususu batika na sima okomi motema mabe wana toyi koloba ke ezali lisusu ya kobotama te ozwi yango na mokili motema mabe mususu eyakala nini osalisaka bato peut-être oza wana ta mususu na bafete okende kolambela batu chaque fois problème baobenga yo otele moke kosalisa bango yo zwi na yo feti ozangi mutu osalisa yo otelengani eske soki mutu asali lisusu feti abengi yo okokende
au moins ke ozala kaka oyo ezalaka ke opesi ta bakoto babeti mbato opesi koto babeti mbato eza bato mosusu bachangeaka na bango te mais eza la plupart ya bato baproblème nakoki kobenga yango nini babu tellement babi eleki ebele ezokomisa bato motema mabe me abotama na motema mabe wana te bandeko wana balingi kozongisela yo malamu te bandeko mosusu batikali na Congo okobengisa bango te okomi motema mabe ata moto azobetela yo lisolo boyeboye ozoseka ye po yebi ke okosala yango te okomi motema mabe euti na nini euti na bacomportement ya bato ta mosusu obengisa bango liboso baexemple ezali ebele nazalaka nanga ta mosusu na boutique nanga nazalaka bien na batravailleur tozalaka na biso bien na bandi komona bamanka ekomi makasi na kati ya boutique nakomi sévère nakomi sévère mosusu eyelaka mutu naki motema mabe nabi bon bino bolakisi nga numéro bino mpe bomona numéro na bino ta mosusu bozalaki na mwa baprime na bandaki kopesa bino babiloko mwa mike na stoppe nakomi motema mabe na bino parceke onga nazosalela bino bozozongisela nga yango te ekoki kokomisa mpe mutu motema mabe mosusu esa eye etindaka mutu akoma motema mabe ta mosusu oboma na yo libala siko koma komona baninga babala obe baninga baza kobala yo siko okomi motema mabe wala siko ezali na sens mosusu tolongwe na sens wana tokomi na sens mosusu wala siko etali yo okomi motema mabe ozalaka na ota mosusu na mwana te omoni baninga na bana na bango okoma motema mabe paske ta mosusu olelelaka nzambe epesanga mwana ozwaka te bana baninga baza na bana na bango yo ekomisi yo sikoki motema mabe oza na yo na bana na yo bana oyo bazalaka ata mosusu bien na klasi te bana oyo bayokaka te bana na oyo baimpoli bana oyo bamakaka yo ekomi soki motema mabe baexemple ezali ebele ndeko na ngai ya mwasi oyo apesi ngai lisolo oyo meka nanu paske olobi moninga na yo moko azalaka bien akoma motema mabe baexemple oyo mama Bijou D'Or aza kopesa yo moko sala analyse moninga na yo vi na ye eza ndenge nini ozalaka na yo na libala mobali asokipaka na yo te baninga mosusu mibali basokipaka na bango baninga mosusu mibali bazalaka bien na bango yo omona ya yo mobali asokipaka na yo te koyi mpe kokoma motema mabe nani mibali baninga mosusu bazwa mibali ya malamu mibali ya sage mibali oyo bazalaka baresponsable yo mobali na yo mosala kaka komelaka bamasanga banini okoma siko koanvie ta mosusu mibali mosusu mpo koanvie eyesaka mpe mutu motema mabe koanvie epesaka mpe mutu akoma motema mabe okomi siko koanvie ta mosusu bacouple mosusu ekomisi yo motema mabe ozwaka te ekoki mpe kokomisa yo motema mabe baninga bazalaka bien yo ozalaka bien te wana okoki mpe kokoma motema mabe motema mabe ezali na basens ebele motema mabe ya kobotama vraiment wana vraiment nayebi te parceke nzambe akela bato nyonso to bazalaka kaka malamu bebe awuti na ye na sika na maternité ye aza na ye na lisumu te kaka boye abandi mpe kokola eloko te aza kaka motema mabe soki wana peut-être nakobenga ngo kindoki ngai mpo na ngai mama Bijou D'Or namonaka keki motema mabe eyaka na makambo tozokutana nango na mokili mobali mosusu ovandaka na ye très bien bozalaka na bino na ye bien mobali akomi olakisa yo banumero mobali akomi kobiba na n'importe quel mutu ozalaki na ye bien mbala moko changele ye face okomi na ye motema mabe mosusu obombaka na yo mbongo ta mosusu bozalaka na mobali na bino obombelaka ye eloko te me ye azobombela ye abombaka makambo na ye epa na yo olakisaka ye nyonso tosalaka apres olobi non nga nde zoba na yo okomi motema mabe okomi kokashele ye mpe makambo
Mama Bijou d'or nga vraiment na koyebisa bino neti lisolo o na uti kobeta ya tantine oyo. Tantine wana azalaki na nyonso. Azalaki na bana ube mibale bana na yebe bana bien bana baloba français na tango wana. Bana baloba français bakende l'école bien bazaki na voiture tantine nga azalaki na mbongo. Mais azalaki motema mabe. Je sais pas motema mabe ya tantine wana soki ebande ko uta na nini parce que na yebi famille wana na fréquenta penza tantine wana te. Ba cousine na ngande tantine na bango. Tantine wana so ibotuni ye tam so bolandeli vi na ye malembe bo ko yeba eloko nini oyo komisa ye motema mabe. Ba kuya mokile komisa batu motema mabe. Na salisa bazongi sela ngate muto ko changer muto ko koma motema mabe. Motema mabe na kindoki ou bien motema mabe na kindoki eza biloko mongo mi eza biloko différent. Mutu mususu akozala nazala nga motema mabe na yina na nga yote mais na koki lisusu ko sala déjà likambo o na sala ki liboso te. Eza déjà mutu akomi déjà donc motema o nzamba motema oyo azalaka na yango échanger eza lisusu yango te vis-à-vis na makambo oyo akutala na yango na mokili. Et comme ça mutu akomi motema mabe mutu akomi ko méfier na mabatu mutu akomi ko sala boy pona nini pona makambo akutala na yango. Bato bazala na poto vanda na yo awa otindi ta mususu mbongo na Congo basombela o lopango famille lié yo mbongo. Famille lié mbongo lobi ba loka bolinga mbongo ngala bino to silani. Okomi motema mabe okomi motema makasi donc ozo kipara bango te eya butu eya moy etali bango. Okomi motema mabe bango batindi okoma motema mabe parce que ozaki motema mabe te. Donc motema mabe ezali na ba sens ebele. Eza mutu mususu azala na ye motema mabe te mais mutu mususu akoma na yende ko méfier bato. Mutu mususu azala na ye motema mabe te mais mutu mususu akoma koloba ke likambo oyo balobaka ke ni vida. Likambo na kosalaka yango lisusu te akomi motema makasi. Terme mususu da koloba to longoli motema mabe to komisi oki motema makasi. C'est ça. Yo ngaso azala besoin na yo oyedaka na yo nga te mais kaka soki yo ozala besoin na nga nde opusa ni pembeni na nga po nga na ede yo. Na sala rango une fois na sali ozala problème okimaka na yo kimi na yo nga. So omoni kozala problème mo boandi ko pusa na malembe opusa ni pembeni na ngai. Na sali yo likambo ozaki nango posa. To vandie quelque temps okimi oluki problème. Mukolo mususu ozala problème. Obandi ko pusa na pembeni na nga malembe. Après naye ko raisonner na bi camarade oyo azana nga motema mabe parce que alinga nga na profit nyoso tona ki motema mabe alinga nga na profit azala kaka soki azana problème ndai ya pusani pembeni na nga soki azana ye bien azana problème itako yate camarade oyo ayebi ke nga na lambaka bien camarade oyo ayebi ke nazala makasi soki azata musu na fête ya bana ya anniversaire ya nini au moins mikolo na bandi kozonga kole na nga. Po camarade na za motema mabe azana intérêt na nga kaka ya profit po na saela ka emisala. Tango na saela emisala après camarade wa kimi na ye. Tango camarade wana ko kima na ye. Camarade wana ye d'abord camarade na za motema mabe parce que alinga camarade na ye na profit. Ngai pe mutu basala nga toujours mabe. Na ko mabe motema mabe na kompe motema makasi. Une fois on a problème à pousser les palanga na calé parce que une fois so sala nga bongo pousser la pembeni na ngata ozaki na ozala pembeni na ngate okima na yonga likambo na mutuna makolo likambo e balaka te soko zaka na problème tam susu ya fête tam susu ya eloko boy yo wana obandi ko zongo komi camarade ya malamu soka likambo na yo zaki nango posa ya kosala esili o changer face. Ezaki motema mabe tangu yosko ko changer face wana muninga pa changer face ya yosiko ko yeba yango te nzoka yonde muto oza trouble fait yonde muto za mutaba problème parce que olinga camarade na yo kaka na intérêt yoza motema mabe camarade na ope alati ki motema mabe tanga eko comprendre lobi non camarade na nga oya komi ko utiliser nga apusa na rapeme na nga kaso kaza na problème donc aza profiteuse
donc camarade nanga za profiter azaraka so na problème nde apusani pembeni nanga pona a bénéficier quelque chose et pas nanga pona a donc a sakana nanga. Il s'agit d'un azui eloko oyo il fallait azwa parce que azaki na besoin à quelque chose. Azui yango omona un mois c'est beaucoup. Azongeli comportement na yo azalaka nango aza motema mabe. Et puis mutu oyo bazosala chaque fois basala ke bongo. Un jour akoma motema mabe. Ata pe na yo mutu oyo salaka ye bongo te ta mususu mutu mususu inosa bato. Peut-être ma jolie mutu asalaka ngango bongo. Mame je siko aye na demande. Tellement kuti siko mama bijou tellement. Mama bijou asa zoka trop. Mama bijou déjà babi batu basi basakana na ye boye mingi. Mama meje tanga koya na demande na ye mama bijou akale. Tango mama bijou akokale wana siko batu balobi ni mutema mabe. Mutema mabe mama bijou zwi yango ndenge nini? Il faut koyeba. Ndeko langa mwasi oyo tuna kinga question wana. Mekana nukotala vanda étudier genre nini ya camarade oyo zalaka na ye. Okoyeba ta mususu azwi motema mabe wana ziongo ka na mokili. Motema mabe mingi pe koma nango na poto. Mutu na Afrique kuna zaki na ye très bien. Parce que na Afrique kuna to respect pende ezalaka na ba o bazwako. Ba o bazwa ba pesa bango respect. Ba yaya ba pesa bango respect. Mais ana poto on dirait loko ezalaka te. Parce que mutu nyonso to azwaka mbongo. Na Afrika zaki na ye bien aye siko na poto aye kokoma na poto na mboka ke tamso ye kokuta bato bavandi tamsusu balingi na bango kopesa ye ki autorité wana te loko azata msu mukolo na bango bakomi kosakana na ye lokola bakomi kosakana na ye lobi bon nini siko siko fela changer le bango face parce que na poto bato bapesa bato respecter bato baye ba valeur a mutu te. Na changer les bango face. Tam ça changer les bino face parce que bozo ko manquer trop. Ou bien Monique azo ya place mo boye. Azo zwa elo côté a changer de face mais tam ça na moteur ma bête mais a changer de comportement. Pona nini vis-à-vis tam ça bato na approcher ki bango bazo raisonner ndenge mona ngate. Kimi na ye. Vandana nukanisa bien ma sœur. Genre ni na camarade oyo zalaka na ye. Parce que moi je sais ce qui mutu azana ye na nyoso akozala mutema mabe na yo na likamni. Moi ngana yebi soki na zangi mais kolia na zanga te. Ya kolia na zanga kate, so na za malade na okende pa ya médecin. Bon nos mutema mabe na yo na likamni. So na zangi voiture à 15 000, ya 5 000 na kokozanga ngote. Na kozala motema mabe na yo na nini parce que na yebike donc o nyoso tu na lingaka na zwaka siko noza motema mabe no na nini mutu akozala motema mabe te aza bana na ye akenda motema mabe na nini parce que azala na bana na ye libala bala akenda kimotema mabe na yo na nini. Motema mabe mama bijou lobi motema mabe eyaka tamsu na makambo tozo kuta nango na mokili excès de baku bato bazo changer bato bazo koma mitema mabe parce que baku eleke bele nazala nanga nazala na romi kiti sa naza mukolo nazala na romi kiti sa tamsu na poussane pembe na mona muke ba manquement na bendani nanga après siko bolo bani ki motema mabe non boy na ye parce que Monique yaza mukolo a poussa ni pembe na mwana muke wana community akobo mwana neti baza age moko po ezaka apoto ta usko na robenda na nganzoto na komi mutema mabe non na komi mutema mabe te parce que na sala ki pa na yaki pembeni na yo mwana muke na bi bon to vanda après olakisinga ki impolitesse yaya kimi na ye motema mabe ya kobota mama bijou lobi fo ezala oza bala musuba la elima na kati ya libumu elima ba mama musuba ke de koluka bala tamsu na banganga ale tongo bota mwana bota ma démon
mwana botama demo ka mwana ngaza mwana mukie bozo ko comprendre et puis mwana ngoso ka botama soki ndenge mama Bijou alobi nzamba ko yiko pesa mutu jamais eloko ya mabe mwana mususu ta mususu bato mokili mutu bakota kati na ye o mwana ka ozala na bala moko bela kati ya ndaku moko azalaka différent na baninga esprit ki jalousie yo ba soko sombeli ye eloko c'est bon soko sombeli ka moninga mwana mususu eloko ya siliki banda deja ko telemela mwana wana e banda elakisaka deja ba biloko mike bongo mwana nga alingi kaka ye alingi batu mususu te kimutema mabe mwana mukie bozali na kati ya ndako mwana mukie songi kimutema mabe bandi deja wana il faut ko banda ko telemelaka mwana ntango aza nanu mukie maloba mususu oyo mpe tolobaka oyo biso moko ozoloba maloba na bana ozoyeba te ozoloba nani aza wana eza batu mususu babebiselaka batu mpe bana mwana botamaki na ye bongo te akuti kindoki na famille azwi na ye kindoki bomonaki wi mwana aza motema mabe mwana aza ndoki mwana aza bo mais azwaki yango ntango asi akoli kobotama na motema mabe mama Bijou d'or vraiment je crois pas et parce que nzambe akoki kopesa yo mwana motema mabe te ndenge nini kutu na libumuka mutu asa komi motema mabe azobotama kana motema mabe non tozwaka motema mabe na mokili na par rapport à musu na makambo yo so kutana nango ba escroka yo donc okoma na yo ka ko banga makambu ta musu ozala na ba travailleur ba bebisa ba o ba eko kuta yo so koma na o dur okoma na o déjà mutema mabe po to so beta lisola mutema mabe okoma na o déjà mutema mabe ba lo tozala chef moko de notre patron on za mutema mabe boyebi pourquoi ko ba mutema mabe akoma motema babeka na ba comportement ya ba travailleur o bazaki liboso ni ba commissaire motema mabe na bala mwasi moko motema mabe parce que tozobeta nde masolo ya motema mabe nde makambo tosangisi na kokaba te kaka na kati wana tosangisi na zuwa kaka na kati wana tosangisi tokomisa motema mabe na bala mwasi moko motema mabe mwana mwasi na puno mona enkana ye tam so azaki na ye déjà marié mobali na ye liboso asakana na ye grave mobali wana pesa ye mayele ale yo bengi ye motema mabe non ki motema mabe te likambo na lobi ya batu babengisa batu ta mususu na ba Afrique batu baya omona mutu akoma na ye motema mabe mutu achangea na ye mutu malamu azwa mbongo na ye asala nango soki ndeni ma babengisa su mutu te après so oyebi ye te oloba ni mutu wana koma motema mabe yango wana ndeko na ngai ya mwasi otuninga question wana so motema mabe babotamaka nango ube motema mabe bakutanaka nango na mokili en tout cas mama Bijou d'or nayebi te bandeko oyo bozotala nga bomekana ni kokomante bandeko bokutana na video bomekana ni kokomante mama Bijou d'or nalobaka inutile yaya otielanga commentaire ya mabe parce que naza na ntina nango te wala nyonso tozaka kimotema mabe parce que mama Bijou d'or nga moko nazoluka eloko nini kokomisa mutu motema mabe nga Bijou nde naza koluka yo yaka sunganga koma ba commentaire na yo eloko nini kokomisa mutu motema mabe koya kotiela nga ba commentaire ya buzoba te parce que na ko effacer yango koya kokitisela nga musapi bote parce que yango pesa kimotema mabe omoni muninga osala na ye musala malamu oye obandi kotiela ye misapi bo eza kimotema mabe siko yo siko to tuna yo motema mabe yango ya yo euta na nini parce que mama Bijou alobi motema mabe batu bazwaka ngo na mokili ya yo sikoyo euta na nini place outa kuna yo pe osala batu batila ko misapi bo yango na okomisiko mutu yo surtout so monya osala na l'émission eko kitsa musapi ou bien tu ezaka ki jalouse parce que jalousie eko comme ça jalousie yango la kimotema mabe envier yango la kimotema mabe ozana yo jalouse obotama jalouse kobotama na yo jalouse wana obandaki nango na bas âge na mwana mukie ozalaki na kimotema mabe mama na bino atiaki yoka te nazalaki na cousine nanga moko boye cousine wana abandaki kolinga te nazala na toute vérité n'est pas bonne à dire to sauter tokati
nazalaki na camarade nanga moko boye camarade wana alingaka te nazala bien camarade wana alingaka te mama na biso asombelanga eloko soki mama na biso asombelinga eloko ye aza na bapoupe na ye ngai naza na bapoupe na ngai il faut camarade wana abomba ata mosusu likolo ya poupe na ngai moko il faut camarade wana alimwisa yanga elamba ya poupe camarade wana moko mosusu tozotambola tomoni so amoni elamba ya mininga na biso mosusu camarade wana zwi ide camarade wana zwi ide alobi bon ndenge eza bongo il faut to akata likolo ya pantalon ya camarade na biso wana mosusu tala ba ide tala makambo nyonso tu toloba nini kimutema mabe ki jalouse omoni moninga tandi elamba na ye na singo yo kati pantalon na ye ta mosusu makolo na kibukibo mwana mokie wa toloba nini toloba nini kimutema mabe ebandaki na kibo mwana siko na kibo mwana wana ifale siko batu epa na bango ba veiller na makambo mwana ozosala est-ce que mwana vraiment ozosala makambo ya malamu tomona bana na kati ya ndako il faut pas kotikaka basinya mike nga bana na nga bazalaka osombela mosusu elamba etali oyo te pesa na yo mosusu ata bakado sa etali mosusu te zwa na yo ndenge naza na bana na nga boye nazwa na nga ta profil bongo natia ata ya mwana moko mois evanda ba mosusu etali bango te do bazalaka na bajalouse ya mike te navanda na étudia nga nazalaka bongo navanda nazo étudier mwana na mwana na yeba wapi wazoyina moninga non nyonso tu wana nini nga mama naza koéveiller et puis nazotika bango na maboko ya nzambe boza bana bouti libumu moko bokoki kozala kimotema mabe te eloko ya Priscilla eza ya bidor eloko ya bidor eza ya blessing soki blessing aza na eloko donc il faut sepela yo Priscilla soko sombe eloko wapi ya bidor na tunaka bango bongo mama il faut ko veiller na bana mwana mukie soko monika mwana moko ya mukie bwazaka toujours jalouse na baninga mwana mabe na poto tozana tu na kozala kimutema mabe na yo na nini nyonso tu daluka nzamba pia kanga siko ngala ozamutema mabe no na nini oloba Samson non na nini donc mama bijou nga na lobi ki motema mabe mutu akuta marango na mokili tamso aluka na ye libala na mokili bala te azomona baninga bazobala ekoko comme c'est motema mabe aluka ata mususu bana azwaka te nzoka yebi te il fallait kosambela parce que ba o bazwa wana bango bapekisi ozwa te libala yo zwaka te ba wana babala bala mikie yo bala te bango basali bongo te yo sambela pourquoi okoma kimotema mabe okoma kimotema mabe pona nini pona eloko oyo lingi oza kozwa yango te okoma motema mabe pona ozala na libala na yo ba fille moko boye ba jeune fille moko ba kota na kati ya ndako ba embrouiller libala na yo grave tango comprendre ngo kanga porte okoma elongi ya okanga okoma elongi ya okanga o changer la batu face o motema mabe wana ozwi yango kozwa parce que basali yo likambu moko epesi yo mayele après sikoyo batu bakomi komona o motema mabe olinga ndeko na yo kaka pona profit moko boye ndeko ayeko comprendre abi ndeko na nga oyo yaya na nga oyo alinga ngaka na profit yaya na nga alinga ngai na alinga nga vraiment na motema malamu te alinga nga na profit siko tango leki ya comprendre ki yo linga kika na profit leki a changer wana siko nini bolobi ke yo akoma motema mabe non akoma kimotema mabe te ako azui kimotema mabe parce que alobi eloko ebayeye alobi na kokozala toujours zoba kaka boye te quand même
en tout cas bandeko point oyo vraiment ezali makasi. Mutu nyonso tu ozotala nga, mutu nyonso tu okokutana na video oyo, mutu nyonso tu oyo oyebi lisolo mama Bijou azobete loko nini azolingana loba soki mutu abotamaka na motema mabe basalila nzambe bokoko sunga nga mpe naza ya besoin na yeba mutu abotamaka motema mabe be mutu akomaka motema mabe bosunga mama Bijou na likambo nazotuna bino parce que nga batuni nga moko elekeli ngai moko elekeli nga na lobi au moins ke elima kokoza ozala zemi ozaka na elima na libumu oza elima na libumu tango boti elima penza ke wi elima azobima ka mwana 2 ans 3 ans mutema mabe mwana muke wa mwana ka ba muninga telemi azotia manzaka na ndenge ya mabe mutema mwana bandi deja mutema mabe na age wana elima wa bota bino na kati ya libuma mama ya bango wana elima okamo ka bala mike ba mibale bazo sakala mususu mutema mabe ozozo bazelo ozosopela muninga na nenga mabe ya jeze yebanaka okay na mwana pa batu mwana na ko soso batu ba mini ko tchatcha yeba manza ko tchatcha mwana na yo oye okenda bebe na yo pa ya batu bebe moke okute wana bebe wana bandiko beta mwana noko tete ba manzaka la ni amoni mwana leki alandiye mususu ala nango kimubulu akibomwana mais mususu penza ifo ko landela mwana muke mwana oyo koma zala akana makambo koma mwana oyo azala toujours différent la bandeko na ye pourquoi pona nini mwana oyo azasuba swali eli muninga mususu kado ya siliki pourquoi Maman, il faut telemela déjà babiloko ya bongo. Maman, il faut lingo kataka déjà babiloko ya boye. Pona nini ligbino mibale bozada après ba âge ndenge moko. Bozada ba secret la bino yo oyaka otonga muninge pa nanga pourquoi? O ananza ndeko na yo. Kopekisa babiloko ya bongo. Talaka te mwana ya kokozala mwana mabe. Mwana oyo en tout cas le kwa na mwana kaeboye. Yesu ka yelinga boye ngai fona yela ebo ifona zongisa ye penza ki dazongisa ye mwana malamu motema mabe mama Bijou do alobi mabazwa kango na mokili na sens que tellement donc to mona ya mingi to yoka ya mingi to koma desina makambo ebele to koma donc batu bakoma ko méfier na bango makambu méfiance mususu soki batu ba comprendre te ba ko benga ngo kimote ya mabe nzoka za kimote ya mabe te zaki mutu amona mingi mutu amona kieta musu makambu mo boza na tina te a changer na ye attitude batu ba ko mona ngo kimote ya mabe ndeko na ngai vanda vraiment loko oyebisa kinga kaka mu kie olobi ke ndeko na yo ya mwasi et camarade na yo akoma motema mabe azalaka bien akoma motema mabe siko yo lukaya oyebe loko nini ekomisa motema mabe parce que mama Bijou dongo la tangelo mo ba point ebele luka tala na nuvi na ye moko azala ndenge nini amaka nini ba manke biloko mususu pe ko comme ça motema mabe soki mutu azala maîtrise te parce que loko so tu fais ozala maîtrise parce que za batu wana ya mobatu wana oyo komeli bango te amabe bango bazangi so yango te quand même oluka alibalo zwaka to comme mutu amabe na batu pourquoi est-ce que bango la bayebi so za otula ou bien comment non tozala na maîtrise ki moto amabe mususu ezoya biso moko tozoyeba te tozala maîtrise te toza la maîtrise te mutu tokoki kobanda kolelela butu na moi oyo tokoki kovandaka kofukamelaka eza kaka nzambe oyo tokoki kosengaka yeba kopesa ye koyebisaka ye baposa na biso mutu tokoki kokondane peut-être ye nzambe pourquoi omonaka nga te nzambe mpona nini nga nazosenga oyo ozopesa nga te eza kaka nzambe mutu ya mokili te yo ochange bakoko bango te ya mabele ya bato mpo ozozanga eloko eza normal te eza normal te mama Bijou do alobi yaba oyo akutana na ku là c'est normal wana okobenga moto ya mabe te akoma te ko méfier azwa nde mayele ezaki moto ya mabe pete tellement azalaki bien bon samaritain très bien
akuta na makambo ebele on atangi wana a changé na ye okende na on a millier ndenge siko to koma ba millier musu ekoma ba millier moko keba obi awa tamusu ba ko tiela ngata poison ta na koti naza tamusu na faire na ngaka aboy mususu so na telemi na omela susu eloko wana te après et comme ça ga mutu lokola mutaza motea mabe nzoka mutaza motea mabe ta za ko mefia za ko mibatela aza ko mibatela na lingaka nanga lisusu batu na kati ya ndaku na nga te o aza motea mabe motea mabe nini ya par rapport à wapi alingaka na ye batu na kati ya ndaku na ye te parce que azwa baku eza na bana mingi babeba kaka boye ta mosu na bapaya mama wana ta mosu ndaku na ye ezalaki porte ya kofungwama ntango ye azolala boye ale bapaya bayeba osala nimporte kwa na kati ya ndaku na ye lisolo mona uta ekobeta awa mama nani mupaya aye na kati ya ndako akomi kobrose na mutu nyonso to okotala bande otala video oyo luka lisolo mo mama Bijou abetaki mupaya akomi kobrose na babrose ya bakolo ndako siko mama wana ntango akoyamba lisusu bapaya te après bolobi aza moteya mabe non azalaki moteya mabe te azwi yango azwi motema mabe ya kozwa donc motema mabe yango sikoyo esali ke akomi na ye komefie azwi mayele après batu babengi motema mabe il faut toyeba il faut toklasaka eloko na place nango parce que motema mabe penza ya motema mabe ezalaka et motema mabe ezalaka mais oya komefie ya ko eloko wana sina sala nazwa na ngai réponse te eloko wana sala trop après mutu anga azalaka kaka soki nasaleli eloko abalo ya pesi nga face mususu soki nasaleli eloko achange na ye wana eza ndenge mususu mama moko bozala kati ya libala oza nango très bien na mobali nango bozala na bino bien okuti bana ya mobali obandi ko maltraiter bango wala ça c'est motema mabe wana nde motema mabe omoni ki motema mabe ndeko na ngai ya mwasi yango mama Bijou do na komisiko na point ozala na mwana ndeko na kati ya ndako komi ko maltraiter ye nde mwana musala na kati ya ndako musala nyonso to ya ndako kaka ye olieta mususu presili asala ka musala non kaka ye mto kosala ye do ozwa bana na yo komi sa bango ba reine ye wana ka nde mtu asala musala wana nde ki motema mabe ba jara ki motema mabe yango na mama Bijou do na tangeli bino okuti mwana ya batu oye na ota mususu libala okuti mobali na bana okomi ko maltraiter bana wana ki motema mabe bandeko bazalaka na kati ya ndako yozo maltraiter bango bana na yo kaka bana na onde bien bandeko wana nde mabe oza ko maltraiter bango wana ki motema mabe do basali yo eloko te ba innocent donc wana eza ki motema mabe ozala na kati ya ndako na yo ozalaki na yo bien bapaya baye ou bien ovanda wana bana moko boye bana ngo bakomita mususu mususu ba jeune fille bakobo bimana mobali na yo après obengani bango après ta mususu moyo obengana bango eza te ochangele bango ta mususu face wana eza ndenge mususu ozala ata mususu na tala film mo ezaki nango film ezaki théâtre mwana mama moko boye mwana mwasi moko boye mobali na ye aza na mama na ye mama ngo aza na kati ya ndako na bango mama ngo siko aza ya mukolo mama penza bokilo na ye asa kola penza sa mukolo mo kutu azalaka bokilo yango basalaki ye na théâtre ke donc ayebaka lisusu batu bien te mama wana mwasi wana soki mobali aza na kati ya ndako aza bien bazosolola mama azosalisa mama wana baje mama okomela nini mama biloko no alobi na bwaka boye soki kaka papa wana bimi apesi kaka kei apesi kaka mokongo sikoyo omoni sikoyo mwana mokolo ndako mwasi ya papa wana kimotema mabe elati ye achange face azonyata mama wana na makolo azobwakela mama wana biloko na makolo mama bokilo na ye asala ye nini wana kimotema mabe parce que mama wana na ndenge nalandaka filme wana nalandaki théâtre wana mama wana tikala ye kosala ye eloko te wana kimotema mabe
akozwaka biloko atikaki lobi akala kolia me mobali na ye ntango azobima azopesa mbongo ye mwana mwasi azoloba mama kuta alingani kaka mbisa mai ntango bakopesa ye mbongo mbisa mai wana na nsima mwana mwasi wana akotikala kolambela bokilo na ye mbisa mai wana te akolesa bokilo na ye biloko oyo elala ti bokilo komi kosala diare pona nini pona biloko bazopesa mwasi ya mwana na ye azopesa ye kaka biloko elala aza kobetaka ye amaltritaka ye bokilo ayebi na ye makambo te bokilo mayele bunga ye bokilo aza na ye mama moko ya mokolo mokolo ndaku wana mwasi ya mwana wana azomaltrite bokilo na ye ya makasi wasiko tokoloba nini wana kimotema mabe motema mabe yango wana motema mabe yango wana penzo kuteli okuti na ota musu bana na yo bana age moko bana na yo na bana ya batu bazosakana ozui mwana ya batu ta musu benzi tellement oza kimotema mabe o wana musu mona kazaki kitoko ozui okati eta musu suki motema mabe ba motema mabe ezali ba motema mabe ezali ke oyo donc wana siko tokoloba ni po monita musu mwana moninga aza kitoko ya yo aza mabe mais mwana mabe azalaka te yo mama oyo moniki mwana na waza mabe okomi sikoyo komanifeste eloko moko ya mabe na bana ya baninga mpo na nini mpo ozomona ya yo baza mabe olati complexe olati nini okomi kimotema mabe parce que bana wana na mama wana basali yo eloko te parce que bango batindaki yo obota bana oyo oza na bango te parce que nzambe mutu apesaka bana ozwi na yo mwana ya batu ya mwasi yo oza na mwana ya mobali mwana na yo ya mobali ake kolinga mwasi mwana ya bato ya mwasi asala yo eloko te mwana ya bato ya mwasi asala yo eloko te tellement oza ta mosusu na problème ya ekolo na bango olatika makambo wana lekoma komanifeste olingi bokilo na yo te asala yo eloko te bokilo asala nyonso me esimbaka kaka te wana kimotema mabe wana kimotema mabe mutu asali yo eloko te okuti bana batu ta mosusu na kati ya ndako wana okomi komaltraite bango bokilo na yo ta mosusu azala bokilo mama ya mobali na yo ndenge nauti kobetela bino lisolo awa asali yo eloko te mama bato asala yo eloko te mama bato azala problème na yo te obandi komaltraite mama bato kimotema mabe mwasi ya mwana na wa asala yo eloko te olingaka mwasi ya mwana na yo te okomi komaltraite ye okomi kosala ye boye kimotema mabe bana ya batu bana ya mike baye na kati ya ndako na yo mwana bato asala yo eloko te eza na mwana mwasi bobe na yo kaka lisolo na ye mwana mwasi wana kaka bebe ya batu boye bebe ya mwana mwasi fala changer pampex mais tala mama wana makambo asala na bebe wana kimotema mabe parce que ye pa aza na bana basi ye pa aza na bana ayebi ke so nasali bebe wana boye naza kobebisa ye wana kimotema mabe tolanda lisolo ya pasteur oyo soki na Afrique du Sud makambo babanda ye kosala wana aza ndoki aza motema mabe tout osangisi na kati donc il y a des genres ya ba mitema mabe mosusu mama Bijou alobi eyaka selon baku oyo mutu azwa na mokili motema mabe mosusu eyaka selon vis-à-vis ya kovanda ndenge azovanda ta mosusu na mokili azomona ke akoma complexe ye azalaka nango te baninga baza nango esala ye akoma kimotema mabe na nyonso to bagenre ya kimotema mabe natangeli bino 3 soki sorti ya kimotema mabe mosusu aza nango te akoma koanvie biloko ya bato komisi motema mabe mosusu tellement bakueleka ye na mokili ekomisi ye motema mabe mosusu oyo nalobi ya mabe ya très dangereux moto asala yo eloko te oza na problème te eloko te ka pamba boye o mwana akuta soki mwana ya mobali no na bana okoma komaltraite bango basala yo eloko te mbanda wana ta mosusu kutu oyebi ye te ta mosusu mama na bango akufa mama na bango azalaka te
Mama nani mwasi ya mwana na yo oyebi ete oyebi pe famille na ete tellement omona ye kaka bosepelaka na ete ta mosusu pe mwana yango ageraka mwana na yo malamu ta mosusu mwana na yo ya mobali ye moko mutu akabaka te na famille na ye ozwi siko bere wana nyonso to olatisi yango mwana bato ya mwasi genre bamitema mabe ndeko na nga vraiment nasi okoyoka makambo o mama Bijou D'or alobi yo vanda kanisa tala camarade na yo azalaki bien akoma motema mabe tala sikoyo vi na ye ya ye moko ndenge azovivre après soko omoni ke azovivre na ye bien aza na ye bien aza na ye na nyonso tout maintenant sikoyo ifo kokota na katikati ya badetail ya mike wana akoma motema mabe na bino bakamarade ayeuti na nini bosali eloko te ka pamba aza na problème moko te ka pamba bakomi motema mabe non je crois pas nga vraiment ndimi yango te il y a quelque chose mutu mosusu achange la famille face kande na lobi osala bolamu baozongiselo tochangeli bango face ozwa mutu moko bota mosusu otinda bambongo na yo na Congo ebele famille bamela yo nini eza na bato mosusu famille bayebisa babiki osomba ndako bato osombela yo ndako bakendaka kofilme ndako ya bato mutu oyo atindaka mbongo ya babriki mutu oyo ya sima mutu oyo atindaka mbongo ya zelo mutu oyo atindaka nyonso mutu oyo asalaka tu bokendeki kolakisaki chantier ya bato mosusu epuis oyo mutu mpenza ayebi likambo eske oza susu bien moko mpe sesi ezalaka filme bakendeki kofilmele chantier ya bato tititi ale ye moko ale afuti biya kende Congo famille bapalangani nani akeolakisa chantier parce que basombala bango te sikoyo banani baza mitema mabe na oyo ndeko oyo apesi atindaki mbongo basombela ye ndaku ou bien oyo basali ye kuna bango mibale wapi vraiment banani mpenza baza mitema mabe oyo baza mitema mabe oyo balia mbongo ya ndeko na bango bakosaka ye ke tosombela yo lopango bango nde mitema mabe parce que ngala lobaka lianga ata ndambo ya mokime kolianga nyonso tout te quand même kosanga ata terrain yango ezalaki 7000 nzoka ezalaki nango ata 6000 olie nango ata 1000 mais osombelinga quand même kosanga ata ke po tosalela yo clôture ezosenga 105 ya nsima ezalaki nango 80 lia na yo 20 c'est normal kokosa ngai ntina niveau ke nasombela yo lopango natongelaka yo ndaku ale tinda bongo otindi 55 ya nsima ye ale tinda boye biloko bongo ye komisa mutu motema mabe te ekokomisa mutu motema mabe oyo ye azalaki motema mabe te mais yo nde mutu oyo oliaki mbongo wana oza motema mabe parce que olie mbongo ya mutu okosi ye tomonaka kaka mosusu na bagroupe oyo tosalaka oyo eza na eloko mosusu kaka ya mokie boye mpona osalela ta mosusu moninga bosali ta mosusu échange ya eloko moko boye to yo tiela ngai yo talela nga video nga mpela ta elo video moninga mosusu akozwaka video na élection na mosapi kio akangi asala elo capture kimotema mabe ovanda na yo kaka oyebi no mama Bijou te mais ojija na yo nga na bafaso nyonso oyoka na yo lisolo babetela yo lisolo ya Bijou na ndenge moko ya mabe mais oyebi Bijou te oapproche ya Bijou te mais oyina na yo nga okoma so omoni video na nga motema no evimbi okoma so omoni video na nga motema no soki esalini parce que na lisolo oyo oyoka siko na nga na yo nana nga komaki motema mabe avec moninga yo oyo oyoka lisolo ya dans le vide oyo oyebi Bijou te donc motema mabe kobotama na motema mabe c'est trop dur ki motema mabe mingi to batu bakomaka na yango na mokili donc asala bolamu bazongiselaki kaka mabe eloko moko boye eyela ye etraumatiza ye soki tamoso amoni batu akomi komefie na bino bobengi yango motema mabe motema mosusu motema mabe mosusu
ozala olingaka ozala nango me ozalaka nango te ekomisa mutu motema mabe ndenge nini kaka ngai kaka beshek ekomisa yo motema mabe mais échec wana il fallait vraiment ozala sage échec wana eza bato ya mokili te eza yo na nzambe na yo eza likambo ya yo na papa na yo yo na nzambe na yo eza bato ya mokili te wana mama Bijou do koto wana nde nakondanaka yango na baoyo nyonso tunga na tangi baoyo baza batu il faut to soutenir bango ezali baoyo bazwa baku ebele na mokili ekomisa ye motema mabe ekomisa ye makambo makasi ekomisa ye motema makasi ekomisa ye akoma komefie batu bawana nde baza bato ko soutenir parce que ya bazwa baku ebele bana nanga bakene eta musu ba congé so bakei congé ba yaka kata musu na ba rapport ya mabeke mutu basali nga mutu asali ya mwana bo mama wana bo ya bi mwana nga moko te na epa ya famille mukoko kende congé mwana nga ko kende susu congé te après mutu ko moté ya mabe non mutu ko moté ya mabe te c'est normal parce que bana na yeba bane ko kende congé bana bayaka kata mususu mwana moko abeli mwana moko basali eboye mwana moko bazongisi eboye mama wana boyi na yeba ne baya kende congé papa maloba mususu to lobaka oyo bana bazoye epana yo zo lobaka maloba mabe bana bazoyoka so ekomeli mama na boyi ba kende congé mama na ko moté ya mabe na pesa bino ta musu mbote bonzima nga bien ta boy na eko pesa bino mbote akomi mote ya mabe e usi na banani donc ndeko nga ya mwasi mama Bijou do na meki ko talisa yo jar ya mutu ndenge ko koma mote ya mabe na meki ko talisa yo jar ya bato babota marabite mabe ndenge yo lobi otuna kinga keso ko bota mote ya mabe ou bien ko koma mote ya mabe ba o babota maramote ya mabe mingi bandana na bona kibomwa na mukie aza mwana mukie ba parents na ye bazomona oka neti je neti kosila ezo sila te ko kende ti libela mwana za jalouse na batu na bete bino camarade nanga bon camarade na oko benga ye cousine parce que to mesana ki to zaki banda ku ya kokangana camarade nanga ado sala nga ba je ya kozwa makola ba poupée nanga ko bwaka kozwa makola bilamba nanga ko bwaka mama ko somba lelo poupée boy pou ba mutu ekimi parce que nga na saka na bana poupée tina 12 ans ya Derrick azar ko yeba ya Kiraza ko yeba azali tala na bakifunda ba poupée do bande ko nanga ba ko yeba mutu a poupée pou ebungi likolo pou ebungi lamba ekei camarade wana zo boka biloko nanga siko so landeli vi na ye ti siko ta msa za mutea mabe ngala ko za mutea mabe na mutu te nga Bijou jamais na mutea mabe na mutu te mutea mabe na mwana mutu te mutea mabe na mutu te ya nzambe nyoso tu na senga kia pia kanga parce que nazala na mutea mabe na mutu te na mefia kande batu nazala place na lingite na okete senga na tozala na ozongela na chaîne na otefuna kitisela komisa pina kotiela ka commentaire te na ko effacer yo na longoli yo que ozala alisute na mokili c'est mieux vivre bon ko vivre bien oko vivre bien que ovanda ozoyuka mutea mabe soki ndenge nini non ozokanga ya yo ba porte ozokanga ya yo ba chance kozala mutea mabe na batute salara neto yebi mutute parce que mokilo toze ebele toza ebele France batu batondi Belgique batu batondi toke na mboka batu baza ya kotonda toyebi bango nyonso tute pour nasala kina nasala naza bien il faut nasala loko na yebi binote mais na ozana problème na binote na kena bino wa nasala bozongisela ngate mutu a changer olinga ngaka soza bozala posa na nga ndo olinginga soko zwi eloko bande ko luka epa nanga okei na yo bonga na kokontinue kaka kozala na yo zoba koma mayele ti babi mayele bazwaka ngo c'est ça mama Bijou do na lingi bino mingi
lelo vraiment ezalaki kaka ke nameka kotalisa bino genre ya kimotema mabe parce que même nga moko ntango mwana mwasi oyo ndeko na ngai ya mwasi abengi nga mpona kotuna nga likambo mama bijou camarade na nga change akoma motema mabe babotamaka mpe bazwaka na mokili. Donc nazangaki réponse ya kopesa ye nalobi vraiment il faut nasalela yango émission nameka nanu nga moko nameka kodéveloppe yango na basens ebele parce que eza na kimotema mabe mosusu oza komona mutu aza motema mabe mais oyebi te pourquoi koma motema mabe. Ozomona keta mosusu mutu moko boya koma na ye nde sage, mutu moko akoma na ye komefie bato parce que azwa ya mingi ekomisa ye motema mabe. Eza na mutu mosusu ye azwaka te eloko moko alingaka azwaka yango te ekomisa ye motema mabe. Abosani ke fonda sambela. Eza ya mususu abotama na yango oyo na lobi ke wana zaki elima. Ta mususu mwana ngo munoko na quartier ko finga batu. Mama moko quartier abokeli ya lobi zelo komona. Ta musa tambola azana ye mona muke benzo kazana makambo ebebe azana mama mpaka mona kati ya nzoto na ye donc abimisa ba biloko wala batu bamona kaka ke oh mutu mabe mutu beta musupeza la kayete mutu mabe musu ezaka ifo mutu aleka na ba délivrance na bete bino lisolo ya tantine wana zana nyoso mais azaki mutu mabe apesa kaka batu bafana na ndako na biloko so aboni date esili siko wala to lobani il faut batu bazonga na kati na il faut batu ba vérifier eloko nini e commissaire mutu mabe parce que batu bazo vendre na ndako na yo opesa bango biloko ya opesa bango ka biloko soki baby. Voilà siko vraiment na yebi wala na koyi koloba ke motema mabe akobotama yango wana parce que basali oni c'est mieux que tu kopesa bango te so za besoin biloko na yo tuli biloko na yo sili ba date boka ngona poubelle parce que tango zaki ya malamu pia ki bango te omoni ka date ebebe obimisi balia boka yango na poubelle. Motema mabe akobotama ezalaka yango wana na sens que azalaki aza elima botama na yena ki elima na parce que aza na yena nyoso malamu boka biloko na poubelle bana na ba mesana na boko lela mo lipa pamba soki ezali ba charcuterie soki ezali ba beurre ya yo ya kitoko oyo liaka e baby boka na poubelle tika bango balia ba mapa la bango balia ya pamba c'est tout kopesa bango au poids. Motema mabe akobotama yango wana mama bijou lobi motema mabe akobotama yango wana parce que o bana wana basali eloko te motema mabe akobotama ozwi bana batu na kati ya lopar ya ozwi bana batu tamso kuti bana batu na ndako na bango ya ndako ya papa na bango bana wana basali eloko to yebi mama na bango te eloko to bandi ko maltraiter bango wana motema mabe ya kobotama parce que nani bana wana basali eloko te tamso bana bana mike ba innocent Nathalie sibino lisusu tam sous bokilo lingi bokilo na ote bokilo na tous les deux sens tam sous moi na tam sous moi c'est moi na yo tam sous mama ya mobali na yo bango so to benga ba bokilo asala yo le côté olingi ete kapamba. C'est ça qui motema mabe oh tam sous pona école esali nini est-ce que école ezana un rapport na mutu kwa biso tout ça ka batu. Voilà surtout quoi kimotema mabe na ikoki kozala ya kobotama mama bijou don na ligi bino mingi ka nena lo babo zala toujours là na bidor tu vis bozala jamais dessus mama bijou don a ezali place moko photo solo laka donc soki ezali en direct na tiaka numéro ya téléphone na batu babenga lokola o ezoleka boye nazana besoin ya ba commentaire na bino nazala besoin bo mekana ko expliquer nga ndeko oyo zotala nga expliquer nga genre nini ya kimotema mabe oyo yebi muto ayiko koma motema mabe pona nini est-ce que vraiment motema mabe nyoso tu bato babota maranango nazala besoin lisungi na bino botia ba commentaire partager ba vidéo oyo tam susu esika oyo kotinda mutu moko ko kozala na réponse opesa mama bijou bo pesa nga ba réponse nazala besoin de bo encourager nga so monique émission na ngai ebetisi libaku mama bijou do na lobaki mutu akokaka na ete tozana ka pona ko se compléter soki eloko mo na lobby esepeli sote olimbisi ngai inutile ya otela nga commentaire ya mabe inutile ya otela nga lisapi boy parce que ezana nango na impact te. Mama bijou do na lingi bino mingi chaque vendredi na 20h30 bozala toujours wala po boye ba eloko nini mama bijou do akoloba
chaque dimanche na 19h30 bozalaka wana boyeba eloko nini oyo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Beya akoyela biso. Mama Bijou D'Or na lobanga na lambaka, Mama Bijou D'Or asala makambo ebele, Mama Bijou D'Or na lobi à partir ya mois de avril. OK, na yo Congo, ozala besoin tam so luka place à kolala. Contactez Bijou D'Or suivi na numéro oyo okozala jamais de si. Mama Bijou D'Or a lobi lisusu. Ozala besoin ya voiture, OK, ne kin. Donc ozala besoin ya moyen de transport. Contactez Bijou D'Or suivi na numéro oyo nazotie la bino voiture en ya publicité na sima awa. Contactez nga, okozwa chauffeur, okozwa voiture, tokosolola. Mama Bijou D'Or na lobi kala mingi te, boutique Bijou D'Or TV ekozonga. Bozala toujours branché la Bijou D'Or TV pour na koyeba programme ya boutique na biso soki kofungwa mokolo nini. Mama Bijou D'Or na linga bino mingi na sina pesa ki mbote na mutu nyonso to oyebi bijou. Mbote pe na batu nyonso to ata oyebi nga to découvrir nga ka na vidéo oyo. Naza ko inviter au s'abonner na Bijou D'Or TV okozala jamais de si ko kende boyete s'abonner au fini cloche wana ya notification pour biloko tout Mama Bijou D'Or atiaka ekomelaka yo na pete nyonso to. Donc tout le monde a limbala ya sima vendredi bozala wana vendredi na 20h30 na lingation na bandi émission na mona rabino ebele epé sarangai makasi na nzoto. Mama Bijou D'Or na lobaka balobi union fait la force tozana ka pona kosungana mbote la mutu nyonso to azotalanga o aza na chaîne lokola nga Mama Bijou tozosala musala moko ifo tozala toujours ini na linga bino mingi. À la prochaine, bye. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo Mama Bijou D'Or na ye na émission te na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou D'Or na ye pour na kosala bino publicité ya voiture ya location na Congo. Mwana poto ozokita na yo ki ozana ona mutu ya koya kozwa yo te. Contactez Bijou D'Or TV. Contactez Bijou D'Or TV bakoya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer, na katiakin. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou D'Or a kwesi ya mine na katia Bijou D'Or TV. Contactez Bijou D'Or TV so ozo kele na yo kin. Donc kobanga na yo te so oza na séjour na Congo, oza na moyen de transporter, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc okozanga muto kotambwisa yo te, okozanga voiture te, okozanga place à kolala te parce que Mama Bijou D'Or aza na solution ya nyonso. Mama Bijou D'Or na lakisa bino voiture à location à partir à Congo. Voiture eza na bon état, ceux qui toyebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali entretien à voiture malamu. Toye kozwa na aéroport toke kotika yo place à kolala. Séjour na onyo surtout kozanga muto kotambwisa te parce que voiture wana ezali accompagné na chauffeur. Na ne komate na prix ya malamu, prix ya mukie. Yo kaka essence na yo, côté à voiture Mama Bijou D'Or akangi masolo. Côté esika ya kolala Mama Bijou D'Or akangi masolo. Zela bomo na voiture o ezo zela bino. Contactez Bijou D'Or TV. Solo na Bijou D'Or TV soko opesa mbongo na Congo. Mutu azali akozwa soko kopesa mbongo na Europe Mama Bijou D'Or azali akoyamba mbongo na yo. Donc akopesa yo chauffeur, akopesa yo voiture. Soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka. Soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka. Soki pe 1 mois, soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo. Mama Bijou D'Or alobi na tie voiture wana na prix ya malamu pona kaka koyede bandeko na ngai oyo bazalaka na poto okende na yo Congo za na moyen de transport te pona koyede ba diaspora bana ya poto. Mama Bijou D'Or ayeli bino solution ya voiture. Donc nazo lakisa bino voiture wana ozo kende Congo, contactez Bijou D'Or TV akopesa yo esika ya kolala, akopesa yo voiture, akopesa yo chauffeur. Bijou D'Or TV nde makambo voiture ya ngoyo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bijou D'Or TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17
85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Buder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Buder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.